Déjà bien, parce que c'est pas dans cancer, parce que l'église est s'abusaki, hein. L'église est s'abusaki, makelele, de porte à pasteur ko le ko violer bana batu, ko sala ba biloko moko ezo pesa nzambe pe le comité ministre de la justice a yepena ko cha vraiment discipline, c'est pas pasteur, si je peux dire. Bon. Mais surtout, ceux qui ont ça là on a likanisike. Aye bana oza place nzambe yenda corriger wana en tout cas ego simbate parce que ba biloko na so ba bimi wana ba viki ya omona kanda nzambe non adi à César oui adi surtout que to songi bino bato ba église bozali na ba discipline te bozala moto botosaka te bino so boyabilanga masangu bande faisait pas moto surtout mutu mtu azwi dali baya na tie ana eloko ya nzambe eloko wana yeba te mutu mtu ngana ana eloko ya nzambe donc botosa mutu te omona makelele so baza yesu azali akuna tout ça bwana mutu akodiscipline bino te yango omoni bato oyo nzambe apesi mayele bato ya leta pe bayeba kota makambo na bino badiscipline bino ezalaka ko engagé mais général Sonic afuta nda ya na sima ya Weranson na quand ya makambo etali ba plein mutu abeta plein le roi Sonic afuta na Congo mema azala te oui wana parce soki otali wana mataba ba image non le problème c'est quoi so au moins biloko na défini o babwaki ya babwaki kasi te ndeti loko ya défi wana babwaki toli onga na opesa atika nde bavanti atika nde bavanti parce que basalaka yango mpona edingwe azala te question kazinga na tuni malgré baquestion eza ya yo biyano yanga siko nga so naza na nga sava na tuni bango bosalaka eloko wana mpona edingwe lelo azala bosalaka yango mpona Weranson lelo azala ba héritier watanga de nyonso tu bazar bon soki alinga démontrer yo pe tala caméra soki siko alinga démontrer que kobanga te tala caméra ngayo na banga na soki alinga démontrer et que yo zokanisa ke ezala na misusu ba blague ndenge ozo batika aventure soki alinga loba lelo ki makambo oyo asalaka eza aventure te ezalaka nzambe moto aitisa ke alobi yo moko siko obanda ngo na nzoto oyo lobani soki alobi soka bwakeli o défi ke yakani ozana omona komona pena nguya ya nzambe oyo yo otunaki edingo aza po ameka ngo na nzoto no moko siko ye nguya yango ya nzambe ye akoluka alanse nga défi mpo nga naza satana kasi moo nde satana abengisi moo lokolake moto ya satana te nayebi soki nazobanga eloko te ye alobi ke boya yo na ye te botalisa nguya nzambe yoka obike na mbi na samai bambisi ba ebele eza na bambisi mosusu balia bambisi mosusu eza bon mutu azongeli ka meme copie na ye azaka edingo atikala edingo Weranson abongwani te azaka Weranson atikali ka na miziki ne profane obeta koto o wana azaka siko yebisanga finalement mo su tango obengi eza na non événement eza ilo mote salama oui atika ngo po eza moto asala ba aventure benga tele ba bezi wana lo te ba moto asala ba aventure benga aventure so ngolo ba neti ndeko pasteur za aventure aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka ndelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makoni. Shalom, shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, les amoureux de les Nazaréens, avec la vôtre, la princesse de l'Éternel, ne m'en pas. On est ensemble, comme je le dis souvent, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui
éternellement. Croyez-moi que nous sommes déjà ici à Kinshasa à travers cette émission Table Sainte qui vous bénit, qui nous fait du bien et qui nous édifie. Nous recevons aujourd'hui pour vous l'évangéliste. Juste après cet élément que va nous balancer la régie Ndetoureba, qui est vraiment notre invité spécial du jour. Régie à vous. Aussi la servante de Dieu, la prophétesse Rita, hein, bientôt, Brasa pour Christ, nous serons là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je regarde déjà Évangile, Shalom. Ah, Shalom. Mikolo, la princesse, vraiment, en tout cas, Mikolo Belé, physiquement, surtout coutanité, mais spirituellement, on est ensemble. Donc c'est ça vraiment ce qui est important, parce que l'église et tout, donc en Bolon Zambé toujours Zambo. Mais bah Sangweza il y a l'épisode pour l'église à bah Kangadisa. Ah oui, bimbo quand tu sais Zambo comme moi boy, il y a bah événement donc tout là là quand tout là mugana bah histoire ya si. Zanga ole mais. Donc Zanga ole Zanga ole la mais. La sujet Zanga raté. Donc nous avons toujours des sujets.
du jour au jour ba sujet botama so et bangi ça qui était hein. Bon, en tout cas, yo pe na bandi na église quand bien même kenan to bandite mais mboka na biso eza mboka mo ezala bongo parce que toyeba na kolamuka donc on dirait to mesani déjà na ba situation dont to kutana nango mais eza bien ba te ba se pe na kanisa pa ba te ba église esa bizaki hein. Bon, église esa bizaki makelele de porte ba pasteur ko ba te ko violer bana batu ko sala ba biloko moko ezopesa nzambe pe lokumu te ministre de la justice a yepena ko cha vraiment discipline c'est pas pasteur si je peux dire. Bon, dans ce qui concerne makambo etali ba principe ya mokili parce que ce monde est régi par des lois et des principes à qui un homme doit respecter pour vivre soit mener une vie paisiblement ici sur la terre. Comme le monde est régi par des lois et des principes, Dieu aussi a ses lois et ses principes qu'il a établis à Tchela Moutou pour vivre malam. Et la politique aussi, soit l'État, le gouvernement aussi, a ses principes n'engé à Tchela Batou. Na yango siko, ba principe ya gouvernement ou à Tchela Batou, ezaka ka pona, oye ba mpe na ko garantir ba droit ou eza physique. Donc l'État s'occupe seulement du physique et s'il a ce qui va. Mais dans ce qui concerne la spiritualité, bon, à Salina et Mabete pour nous ordre parce que tant que dans tout ça, on a pas de problème, c'est que petites églises où ils ont beau tamasika, ne ba koye ba don na ko subir maintenant ba choc wana na ba biloko wana nyo surtout do ba zotia un peu pour na ba église etambola malam mais surtout ceux qui a ça là on a likanisike aye ba na place nzambe yenda corriger wana en tout cas ego simbate parce que ba biloko ba bimi wana ba viki ya omona kanda nzambe. Non, Adieu à César. Oui, Adieu à César, c'est ça. Donc même Jésus-Christ va bétailler. Jésus-Christ va non, le problème est que l'intention au yazo sali na makambouana, c'est que vous avez l'intention pour mettre de l'ordre. Statut, comment on appelle ça, personnalité juridique. L'église va l'église va 10 personnes, 50 personnes. Oui, le problème est que vous voyez des petites églises des places où ba solution à bango mingi à travers la prière, il y a des petites églises et ban. Mais ce qui est ailleurs au salaba biloko dans la pensée mongo wepo à l'occasion na façon dire à rééduquer maintenant ba église eza wana kata Congo dans na ndenge monde ya za don ministre mon songolo pakala aye baso na okuya na kata piège nzambe parce que Dieu déjà nzambo tozo sambele si aloba le Seigneur a déjà prédit. Le Seigneur a déjà parlé dans ce qui concerne les églises où Seigneur est botam. Ezala ya mabe, ezala ya malam. Mais dans moment convenable ndé boyeba o eza ya mabe, o eza ya malam pe bato Seigneur ba se méfier na ba église wana ba ko se méfier na mais pour na loba ke a stopper ke ba église ya mabe na malam en tout cas ezate soko eza église ya mabe ba futi na ba personnalité juridique $10,000. Mais bazo continuer toujours na mabe na bango. Ce que différence c'est ça. Ozomona ke mabe erotika la mabe malamu erotika la malamu. Non parce que to songi bino bata église bozali na ba discipline te bozala moto boto sarate bino so boyabelanga masangu bande faisait pas mutuna surtout mutam tsazi dali bayana tie ane loko nzambe eloko na yeba te mutam tuna ane loko nzambe donc boto sa mutute omona makelele aso bazali yesu azali akuna tout ça bwana muto ko discipliner bino te. Yango moni batu o nzamba pesi mayele batu à l'état pe ba kota makamna bino ba discipliner bino. Bon, il y a un principe qui dit dans la politique parce que quand même que j'ai fait la science politique et administrative la politique qui dit si tu ne s'occupes pas de la politique, elle s'occupera de vous. Donc ce qui peut-être ba monique désordre dans la katia makambo etali ba église de réveil mutu na mutu azo sala makambo selon ye l'état za na posa ayeba na kozongisa batu na nzela. Ce n'est pas aussi mauvais, c'est bien bon. Il y a kosangisa batu wana o bazadon ba père ya réveil kosangisa bango pona koluka terrain d'attente ndenge nini sengeli ba faire organiser nini confession na bango et tout comme ça. Wana dans ce sens là c'est bien.
mais ce que ça que pour na ba compte à rendre moko boye to pour na kimité mabe moko boye koti wana politique banda donc au salon diria banda donc au menacer à sala ba bilo mo ezanga tina là ce n'est pas bien parce que mabe ezaka na kati ba église te babaro bozo mona ba mabe ezali ngai na ebi bar mo boye non hein bon baba rezebele mais place mo boye na auto la maman na nganda mais tu zulienda ku place wana croyant que na journée boye ezali journée moko ozo mona place ngo ezali kimia environnement ezali bien mais en arrivant maintenant à partir de 18h la musique qui commence jusqu'à 23h ce que ba bafle pe ezo beta donc ba contrebasse wana ezo chapenda ou ce que maman sala so azongi na ndako oli ape maman ya ape mezate au mona il faut vanda azela ti musique na bango soki ekati le alali pendant que bazo funda bato wana la police ezaka wana na lemba terminus la police ezaka wana bazo funda bango mais lokola bango basala relation na ba policier moye baye ba dona kokanga bango ezate siko pendant que bazo souffrir wana bango bazo mona ngote mais maintenant bango baza toujours ko se rediriger vers les églises. Non, mais la Bible lobby faut pas banana à Jérusalem, ça m'arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Babani non, bino ba église et puis bakoya wana za sujet to lobela en total la frappe les heures calamité batiki la 3 mois. Dans la Bible 3 mois on a tout amilenge pour frappe ils ont quitter la église calamité. Mais tika to betana no ma campagne ba campagne to ebaki Yesu lui aller partout faire de toutes les nations mes disciples ba campagne ezalaki si ton Dieu est mort mon papa je te salue. Oui, bien. Kibila. Donc, et c'est les miens. Donc, c'est là qu'il y a ma fille de Sarah dans le stade. Ils amènent à Kibila, papa Bisso Oscar dans le stade. Pour n'a pas sur Denis dans le stade. Pour n'a pas sur Fernand dans le lobby, on a fait Archipape dans le stade. Nani peut donc ils ont équipé un sango malam peut ballon petit capété dans le stade. Donc, on a été battu tout dans le stade. Mais génération ou les générations pour la matéaté. Et que les stades, génération, ils ont des musiques dans le stade. Où ils ont qui kala, tout le monde pense que ceux qui ont musique et que les stades, ils ont qui groupe. Groupe Moboé, Papa Charles Momaya, Basangani, mais que tout le monde va signer, tout ma famille. Ils ont quitté mes lélo, tout le monde va musicien, ma pasteur va quitter dans ma campagne évangélique. Pasteur Jean-Oscar Ameka qui Emelie. Mais ma soeur na minute pas mais bon ezo mela ba pasteur c'est-à-dire ezo linga sur ma théâtre. Linga sur ma théâtre. Ezo la musique. Essaye-moi analyse. En tout cas, ça me fait rire vraiment. Tozo bika ba moment moko ba kambu ba événement, ils a tellement compliqué par rapport à ba analyse wana au sali pour dire que ba sonika futa ba beta ba stade na ba ndenge moko ke ya évangélisation. D'ailleurs, dans ce qui concerne Marabutali ba plein na stade de Martyrs, quand bien même que c'est Weranson nde mutabanda mutali boso o beta na Martyrs, à ça la plein na yona et singeli wana ezaka ko engagé. Mais général sonika futa nda ya na sima ya Weranson. Na quand il y a Marabutali ba plein mutabeta plein le roi sonika futa na Congo mumba azarate. Oui, exact. Non, le problème c'est quoi? Au moni biloko. Sauf au tout niveau même à taille de l'île. Aïe, bipo de l'île, ça bête un peu bastard. Classement, classement, mais sur classement, où il y a des profanes. Là où il y a biso, les chrétiens, c'est des choses différentes. Comment ça déjà? Pourquoi? Non, ceux qui bango ba komi ko sangisa loba génération où il y a Moïse Mbiye, ba Mai Kalamba, ina ba Fere, na ba Fali nde wana do bango do bazo sangana sangana. Mais ceux qui toye na makambo etali ya bonzambe ndenge bato baleka wana, mutu asala makambo loko la génération ni kafuta ezala na ba profane, ezala pe na ba chrétiens zate. Parce que en ce moment-là, ba TV ezalaka na mingi te, ba WhatsApp ezalaka te. Mais général Soni a tenu ça na libanda, a tenu ça na kati. Vous comprenez donc la kati plein, libanda peut plein. Donc différence wana. Vous mona siko lelo et zo mona dire et que na pecte mais et que na pecte te za pour l'intérêt ya Zambe et puis ba païen bazalaka sauver ba tebele ba yambaka Yesu asala yango mille fois et ça c'est bien. Toujours c'est pelana ba biloko bango basala batika le roi ba icône. Na musala o tozo continuer ko sala lelo mais le problème aux peut ça se passe ces années tant que to le bela bilo ya ba stade lelo est-ce que tant sonika futa
abetaka stade ba série wana Kizami na Kibila abetaka stade et série wana oh Coutinho Fernando est-ce que babanda ko sala ba concurrence tozo mona lelo oui ezalaka ngai na beta kaka boye po oya bon ceux qui ezalaka mais ezalaka peut-être loyal ozo comprendre donc na ba sens moko kete tozo sala ngo na le coup monza mais ya lelo et comme siko ke nga ba ona su ba beta ba marti ba kosa o nga na ko beta en tout cas makambo nga na osala ba ko regretter pour la ni bango ndo beta liboso ba ko regretter yango ko regretter yango bato akufiti et bomisi bato balandani ba famille bazolela bana na bango bazwa diplôme bakufi pourquoi parce que yo ozoya nepo o lancer défi contre un païen mais Eli pas lancaka défi non non c'est un prophète de Baal oui Eli a lancaka défi liboso ya ba prophète à Baal oui là je n'en disconviens pas maintenant est-ce que yesiko eza bongo même chose na Eli il faut se retrouver dans la réalité est-ce que la réalité c'est ça avec ce que le prophète Eli a rencontré Nathan est-ce qu'il y a un mot pesa bon non c'est tout à fait différent parce que Eli a bandaki no se collaborer na ba faux prophète té azalaka na bango relation té tango a détecter que bato bazam bato mabe directement attaquer siko a différence c'est ça que tango yo ozolo ba bongo na muto na bozaki ensemble bolia nae bokoli nae boyemba nae bosakana bosala ba makambo ebele ba mbongo tu bosala ba maonyos siko boni lelo yo commissaire ndie prophète à Baal yo bando sala bilo ba bongo pendant que bozaki na déjà c'est ensemble les familles pe lisusu ba bilo ebele famille chrétienne et tout comme ça vous voyez maintenant donc ce sont des choses où biso toujours déplorer na yango étant chrétien que je suis na robo se pena ba bilo ba bongo te parce que tango maintenant makambo nyonso ezokoma boye ba débat ba discussion siko po ba païen bazwa lwa leçon donc ba païen no bazomona ke soki ba yé pa na ba chrétien za ba kini mbula ba esko ne bali parce que ba chrétien bango moko unité ezate bango moko ba jeton ba mona o wana kuna ba jeton abwakela o mais sur le plan audimat sur le plan il y a valeur bon musique chrétienne à un moment donné musique chrétienne excusez à un moment donné comment qu'il aurait ça mais cette fois-ci et comme même ce coach même la musique profane donc mutazes une sonité même dans ma faith que musique chrétienne et betama et comme neti égalité kitoko ma mission la chrétienne voilà ta kitoko maman on t'a la neti ba lumière na podium tout ça nyon se comme na kitoko na boité ba lumière na ba podium na ba biloko nyon surtout bazo sala wana eza ba biloko te oyo ekoki ko sepelisa Nzambe Nzambe akoki donc sepela kaka na ba lumière ote bato bazotia. Dieu n'a pas besoin de lumière, mais Dieu a besoin donc Dieu n'a pas besoin de lumière. Dieu a besoin que et loko yo sali ezala pona objectif moko ezala concret. Donc l'objectif c'est quoi? Eza pour ba amba za la sauver parce que eloko nyonso tout au salon pour l'intérêt Nzambe. Et sengeli pe to mon appelle que oui ezali pe pona intérêt Nzambe, il faut ba amba za la sauver, il faut ba tuba yamba Yesu, il faut au salaire yango don na ba forme moko o penza ezotalisa que oui o penza mo Christ ndim ta sa na ko peso différence. So tali ba papa de Ningondi ba beta ba concert ba yemba ba nzembo parce que tant toujours la légalité o lelo ba chrétien na ba païen pour na mambutali musique ndenge komeli sikoyo to bosa na teke ezana ba musique ti lelo erenyaka koleka même ata bato baza ba Deningondi ba beta ba nzembo ti sikoyo to continue yemba ba mama Shabani ba yemba ba nzembo ti sikoyo ba yemba yango pourquoi ba yemba yango eza po ba présentaka musala na bango lokwa musala moko pour l'intérêt Nzambe po ekotsa ba na profondeur po batu ba adorer po batu ba yemba mais ko lelo zo asko ba nzembo yango ozomona ke différence ezate entre bango na ba profane po ba nzembo na bango pe komika à même pied d'égalité ozomona o koto nzembo na koto abeti gege na kati o koto aboki jeton boloba itu wana ke o natanga gege oyoka ki bien te na lobi Yesu. Donc, banzembo comme une bombe. Boakela muninga jeton, boakela muninga boy salabo. Si koso tali différence ya biloko ba Deningondi bayemba, ba Matu Samuel bayemba, ba frère Patrice Seri wana, ba Charles Mumbaya. Ezalaka banzembo moko pona l'édification ya corps ya Christ. Pe ezo pesa batu ba enseignement moko o ezo kota ba on voit même ata na spiritualité ya makasi.
Ba maman Chabani ba yemba banzembo ekota mutu na kata spiritualité avant de azobonde la sentir penza que non en tout cas nzembo wana e consoler et pepe c'est une solution pour na makambo. Mais joasko banzembo ezali. Akinde comment isinga bi banzembo ya siko ya mikolo so yoki yango deux fois trois fois epesa mutu passe. Epesa mutu passe oui certainement parce que banzembo ya mikolo e comme nango ba réjouissance chrétienne. Abidance yo quand la mort pour citer ko ya ba dozini. Donc quand la mort et puis ça raté quand on a et puis ça ka bilengine quand tu vas faire zo peso sentiment OK nomé la mort moko. So lekisi ka musique chrétienne mikolo lection ka deux fois trois fois be dormi et comment peso on est mutu passe. Oui bandako beliso mutu parce que eloko nga na ko koloba lelo ba komi koluka ba comparaison obenga na wira nsona na kata stade po wira nde ayeba na ko donc yende ayeba donc na ko classer yo soki niveau ya bato yo zo tondisa wana na oya beta soki kokani tote. Au lieu de benga bateau vous en avez domaine. Vous verrez cette fois-ci la différence entre ce qui me sert et ce qui ne sert pas. Ce qui n'est au bengi neti de comment quoi les cas qu'il y en a il y a qu'à la différence yo balobaka yo zabwe mais il y a qu'à ce que oya kota la différence il y a oya nzambe na biso. Non, le problème c'est quoi? Au moins en tant que chrétien, au coquille qu'on lancer défi mais la carte à discrétion. Donc c'est-à-dire dans les secrets au lobby na yo entre bino na bino ba frère boza na batanzambe ba payen ba beta biloko ba sala pe ba plein et bon biso batanzambe pe poto sala ko leka bango nini ezangi. Mais dans ces cas maintenant ce qu'il faut faire et sengeli se plonger na kata lo sambo pe na évangélisation moya makasi pour na réussir makambo afin que ba ambaza la sauver. Tango sali lo kwa bongo par la foi na ndenge moko secrète wana ekoyeba na ko susciter ba débattre mais tango yo komi donc ko publier yango sikoyo ozu loko la place nzambe no yo nde komi donc ko lancer défi ndenge nzambe de komi yo ozo lancer siko do ba payen défi moni bino biloko wana bo sala bino ku te loko te o penze ko sa d'ailleurs kutu na ko benga wiraya yo okobenga wiraya est-ce que wira bozana même religion. Mais te bele va citer juste en passant va citer mort dans tout ça. Et photo mon couteau je ne pense pas que c'était mort mais attribuer que yene mutu a sali stade étonne est-ce que Yesu Masiya est incapable en fait que stade étonne yangwana sikoyo tango otuninga question que lelo musique chrétienne na oyo za profane ba komi na même pied d'égalité c'est parce que ba o koto o baza ba soi-disant ba chrétien ndenge taka biblo na ba nga na za musicien chrétien ba soi-disant le bakomi siko koluka ke pied d'égalité wana ezala bango entre bango na ba profane siko dans ce cas ekoyeba na ko pousser ba ke belé ba yeba na kota na ba place seigneur do ba kota te s'il s'agit atika tanzambe atiki ye mais po atondisa kaka plein lokola o wana asalaki pe plein et comme siko concurrence moko entre ba chrétien do bango na bango ya kotondisa ba stade s'il s'agit aucun donc ko toucher dans na ba biloko moko boye ba spiritualité musuzo kotisa yango po sala la plein oui wana c'est le bango OK babiloko nyonso tout bandeko tango bazo sala yango bongo ezo pesa biso nde soni ezo kitisa nde penza ondeye nzamba za incapable ya ko sala babiloko wana pendant que ye azaki na posa ndeko na biso wana nazolobela mingi concernant ndeko Mike Kalamba nde auti donc c'est le pasteur beta oui bon na matala pasteur ma frère non mais Bible le dit Bible et le dit il est doux et agréable de voir les frères et demeurer ensemble. C'est là où il est éternel de sa bénédiction. Wana soki prophète wana soki nde ndeko Mai Kalamba ya tuninga question ke pona ye bon au moins biloko yango euti donc susciter débat po nani pasteur Marcelo abengaki nani Denis Messi ozomona et susciter débat or que c'est rien d'ailleurs écoute l'apôtre Paul écoute aya écoute liboso batunyaso alobi moi votre frère Paul bobonde la rapona asengi prière pour na talaka ke kombo dans ba titre na nyonso a chango mais moi votre frère yemoko mais batika le frère te. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Ba titre nyonso tu ya monde logo ezobomisa bato. Onga archi, onga bonayebi mosai na nzambe maobo.
azalaki berger na kati église. Berger qui veut dire un pasteur. Azalaki berger na kati église. Mais tant que vous consacré dans le ministère prophétique, à comme prophète, même on dit ma benye berger à tomboki. Ozo kitanga wepwani. Mundi ma benye berger à tomboki. Ozo mona, ozo kitanga niveau la ngai, ngana za prophète, ozo benga berger, ozo kitanga pourquoi? Donc à tomboki mundi po mundi a benye dans la combat berger. Vous voyez un peu maintenant, biloko sko yango ezo créer ba problème lelo, ba tunyo so ba komika ba prophète. Pour au monde mutabima un évangéliste, alo mona wa ministère modo ya Sony. On est ministère mo ya pasi, mutabima pasteur, alo mona wa ministère ya Sony ya pasi. Ngai pena pasteur rien. Donc pour ozala mutu mo considérer donc c'est do barana bango ya kindoki, o bango ba keno simba, donc il faut la prophète. Pour na bango prophète ndé mutu alo mona mais na zonge sujet ya bilo tunya mo. Selon ndenge na landaki ba commentaire na ba analyse mususu. Nalandaki ndeko na biso prophète Denis Lesi nalandaki na po azana au niveau à États-Unis émission mo bo salaki wana bon a détecté que pour dire que photo wana moni wana o bachaki elongi wana ya mort alors non ce n'est pas mort c'est un prophète azala na niveau limité so pe comme les Philippe tout ça les bakati kaka elongi na ye bazo elongi ya mort ba bambi ba lobi non bazaki na mort donc a dénoncé déjà pour dire que Mike Kalamba ya sali ba buzoba na nyonso to esengela sala mais photo wana nde ba wana bazoba mort ce n'est pas mort ezalaki nango bien mukuna za wana yepe Mike azalaki na pasteur oyo Liloba azalaki wana mais o wana kuna na suka wana ezalaki nango mort teza prophète Philippe azala na niveau limité donc bazoki stade na toujours pasteur Konde. Bon, ce qui a kenai ko lukaye, au monisco yango place osko mabe, o tozoko mano ya mwana. Bino bato bote ya biso kala. Ke batu boy tozana ba religion mogote. Batu boy tozana ba confession mogote. Ba o kuna baza ba païen, baza ba profane. Kaka bato bate ya biso. Ba pekisa biso kala, kaka bangwana bato bango lelo, ba keno kozongela. Obengi wera, obengi konde tozala na même confession te. Lilo besa ela ba makambo na yango o eza contrairement na réveil to zape na ba makambo na biso don na ndenge na biso mais il a préféré ya kokende ko rencontrer batu oyo to zana ba on ba même confession te yango so place zo mona ke ezo tindika ba réflexion batu musika pour dire que donc les messieurs soit les pasteurs a tchaki nyonso to en jeu s'il s'agit ata batu ba kufa stade kaka etonda pour Alaksa Moïse Mbieke yepaza. Mais si quand après que Batombo du moment, l'un des hommes de Dieu, il peut aller au tombeau la Yesu. Alors, il peut aller au moment. Ah, nalanda qui va bleu quand on va faire un spectacle. Évangile tout ça là. Évangile tout ça. Allah sara kasi. La Bible. Allah sara fait kasi. Allah sara fait edingwe. Na bina spectacle. Yesu alivua bango spectacle. Yesu c'est bon spectacle à mabe. Bon mais ceux qui Yesu a livré bango na spectacle c'est parce que ayebi les cœurs et les reins de tout et chacun. C'est lui ndé asala pour muta dans la sauver. La Bible dit Dieu ajouta le nombre de ceux qui étaient sauvés dans l'église. Donc c'est Dieu qui les fait. Ce qui nzambe ayebaki ke yemo azanzambe. Mais atuni ba Pierre nga pona bino na zanan. Mais yemo ayebi kazanzambe. Ayebi bien pe ke ba Pierre ba repese pe do ba réponse selon bango. Parce que il jouait na o etali intelligence na bango pour azaki nzambe. Ozomona Yesu azanzambe oui, il peut faire tout ça. Mais Yesu koyo ozo dépendre de nzambe, il faut na niveau mususu za na ba limite ya osala ba makambo. Tango okomi donc o déborder ne donc ozwa place nzambe loko nzambe. Omoni biloko nzambe atomboka na mukanda Jérémie chapitre 23. Atomboka ba faux prophète pour dire que bozolo ba biloko mususu nzambe na tindi binote. Biloko nzambe na isi binote bino boye ote que la paix du Seigneur soit avec vous. Qui vous a dit d'annoncer la paix pendant que moi je n'ai rien dit? Yango eloko so basala nzambe so ba umdo ko sala lelo. Donc alobi ba biloko quand même que la Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs tout ça. Mais ezana ba moment mususu oyo ba biloko mususu il faut kolongola sentiment. Siko bango ba continue na kata sentiment. Siko sentiment ngotala lelo siko place siko tokoni. Non mais est-ce que beaucoup qui nenge boni tatanga kala
soki neti mosali na nzambe alancer défi bongo liboso ya banganga bino boya na nsima na bino basala na nzambe aloko aprovoke eloko moko banzoi babima bino sikoyo boya na nsima ne mpo bosoutenir ye boatake spectacle wana mais omona kaka bino bapaster bocombattre susu ndeko na bino mosali ya nzambe na lancement ya défi oyo ya bwaki lelo sikoyo ekomi bongo pourquoi mama nanga Tiffany babiloko wana ekomi bongo pourquoi ekomi parce que bato oyo tobanda komona lobi lokola baza ba exemple tobanda do kozwa bongo lokola ba exemple à suivre ntango tokomi kokota do na kati ya profondeur koétudie bango na bandenge mpenza tobanda kozwila bango baza esu bongo te baza bato moko babungi na bango batika na bango nzambe bakoma do kosangisa mo babiloko ebele bamélange ekote ebele sikoyo bato abongo moyen yo obanda kozwa temps ya kobanda do kosoutenir bango makasi bongo eza te parce que oyebi te place oye atelemeli ozo comprendre ndeti na kokopesa exemple ndeko moko boye atunanga mpe kaka question atuninga question abi sikoyo mpona nini bozwaka tante ya kokende kosolola na bato bazosala bamabe wana bapaster wana oluka ye bokutani bosolola mais bokomi kaka korépondre bino nyonso tout dans le niveau ya bamédia batv tout ça atunanga question na répondre nga na esenga abi non le problème c'est quoi lelo évangile oyo tozo vivre na bapapa oyo tokomi na bango lelo baza te lokola baévangile oyo ezalaka kala omoni mpe likambo okutani na ye bosololi mpe ayoki yo mpe abondeli mpe nzambe mpe asala mais lelo bango bakomi yo oke kopesa message atelemeli yo mpona message na yo opesi ye s'il s'agit ayeba na otielo stratégie moko oyo mpo batielo mpe poison atieli yo yango mpe asaleli yo mpe stratégie moko mpona batielo poison soki mpe bongo te enlèvement moko boye mpe atia yango nkuru mpo basani bayeba na enleve yo bakanga yo okufa sikoyo bamessage mosusu soki nzambe ye moko asengage te ayebi soki ekende nga moko nazalo meme ata batielo poison esimba te boyeboyeboye wana peut-être okoki donc okende soki nzambe ye moko mutati mais so nzambe apesoka message ayebi soki message wana kokende te c'est que yo il faut oyeba soit na koloba yango ndenge esengeli mpo ose protéger mpe mais soki osaleli no basentiment obi te nga nake kaka meme ata nzambe atindi nga te nga moko kaka nake ntango oke bongo omona aller sans retour yango tokomanda okopréféré kaka lokola bango bazoteyaka dans na bamédia bazoyaka do kobwaka jeton kaka na bamédia bazofingaka mpe kaka na bamédia kasi biso mpe moyen mpe kaka ya kopesa baconseil eza kaka média te na ye mpe napesi ye toli place oza ndeko omoni toli oyo ya mbango soki omoni yango eza malamu biloko na define oyo babwaki ya babwaki kasi te ndeti lokola defi wana babwaki toli oyo nga na kopesa ye atika nde bavantire atika nde bavantire parce que basalaka yango mpona edingwe azala te question kasi nga na tuni malgré baquestion eza ya yo biyano ya nga siko nga so naza na nga sava na tuni bango bosalaka eloko wana mpona edingwe lelo azala bosalaka yango mpona weranson lelo azala héritier watanabe nyonso tu bazala soki tala caméra soki sikoyo alinga démontre ke kobanga te tala caméra soki alinga démontre eke yo ozokanisa ke ezalaka na misusu bablague ndenge ozoba atika aventure soki alinga loba lelo ke makambo oyo asalaka eza aventure te ezalaka nzambe moto aetisake alobi yo moko sikoyo obanda yango na nzoto oyo olobani soki alobi soki abwakeli o défi ke yakani omona mpena nguya ya nzambe oyo yo otunaki edingo aza mpo ameka ngo na nzoto no moko sikoyo ye nguya yango ya nzambe oye akoluka alanse nga défi mpo nga naza satana kasi moo nde satana te abengisi moo lokolake moto ya satana te nayebi soki nazobanga eloko te ye alobi ke boya yo na ye te botalisa nguya nzambe yoka obike na sa mai bambisi ba ebele eza na bambisi mosusu balia bambisi mosusu na zamba banyama baza ebele mizala banyama misusu balia banyama misusu bobikela banganga bakoza bango nyonso banganga ya kisi bobike nganga moko mpa kolia nganga mosusu kasi eza na bonzambe mpe force contre force okoza mpe mosali na nzambe mais mosali na nzambe mosusu akoki mpe koya koleka likolo na yo par rapport ya alliance na ye par rapport ya makambo na ye par rapport ya masolo na ye na bakope na ye na nzambe yango yo oza mosali na nzambe ye mpe alobi aza mosali na nzambe ye abwaki na ye defi epai ya moko aza ngana ye olobi na ye atika baventire sikoyo soki alandi yango alobi ke non
na moneti bien aimé kanisi ke nyonso na osala ezaka ba aventure so na nina talisa ye ke zanguya nzambe oyo akela likolo na se ngana etokutana totalisa na siko nguya nzambe wana yokate oza jite point na très calme na niveau mo wana ata na mwe loko oyo ekoko sala ke bato ba soutenir yo pe na défi wa omoni soutien ya makasi oyo eleki ba soutien yango siko kasi ngai na lobi défi oyo wana ye soka za posa alancenga problème ezate alancenga défi siko nga nazotuna na ba défi oyo desi alansa bato baya wana liboso epesa solution alobi aobanda siko na yo po to ba solution siko akobanda wana na ngai ndeni po abanda yango déjà oza prêt okena défi asuka nango prêt okena défi ozo comprendre na bio oza prêt okena défi naza nanga do na posa ya ba biloko wana te ke défi to banda do ko lancer ba défi non le problème est que makambo muta ça ya solo ya finalité na ko retirer yango te po eza ba aventure pourquoi Nathalie edingwe asuka wapi na défi balansa po edingwe asuka we ranso na za na bisoki na musika ozo mona te eza ba biloko we ranso na za piano ki concert te we ranso ayaki ka concert ba benga ka epeka kuna te abongo la mutema sambela ba pesa ku kiti ku ya basala nzambe liboso kuna za classe avanda kuna liboso kuna so yebisanga we razoneza tika azaka si we razon azo continuer la musique profane na ki sipe ya asala azana naza na kimia naza buwe naza kimia dapona oyo mosela nzamba sala ezali kop oyo kana na bato eza kisi eza wa nzambe te ou ezali théâtre na biloko ya misato poni bon napona te na biloko misato yo otuni nga nde biloko misato soki eza kisi soki eza théâtre to eza nango cope réponse oyo nga nayoki kopesa eza bo na kati ya biloko wana nyonso tu misato yo otangi nga mpona détermine ke aza na kisi naza wana te mpona bandaka koya kolobaki oyo aza na kisi oyo aza na boye oyo akota boye te soki na kolobela mambo ya kisi loba d'une manière générale na lobeli conseil pour na batu nyonso tu bakoti ba biloko wana mais pour na koya ko s'attaquer na yeke yo za ba kisi tika wana kuna na zati mais pour na koloba ke eza cop tozo mona pe ba cop ebele et salima yo oyebite histoire eleka o ndeko fala apesa ka témoignage na eleka ti dona ba TV eleka partout ndeko fala lobi ngale to yokana ki boete ya bengisi nga to yokani cop ala toko makuna abimisanga bandika abimisanga ba biloko boye abanda obeta beta ba biloko ebele ngale to yokana mboko na ngape apesite oyebi yango ba makambo esalema ndeko fala a déclarer pour na pasteur mo azana limité à prophète ebeta sango biloko de niles azoloba yango ba phénomène manki ona po yende muta banda akopo azobetaka yango chaque fois pour dire que eza ba biloko ebanda kala eza do ba kopo na ba sala ndeko moko pe awa comme on a bon prophète gypsy ba nyonso pe ba yebi pe bazo landaka azo dénoncer ba biloko pe ka ya ba kopo siko soki eza kopo na moyen na ye bezande yo moni ba tiele ku poison pourquoi parce que azo dénoncer makambo eza vrai yo ka ce qu'on appelle ce exemple prophète moko boy azo le graper bikotan ndeko Jires na faisons du bien prophète wana azo pesa prophétie donc azo pesa ba témoignage ndenge ba faux pasteur ba makambo sala selon monde wana oyebi ke prophète ana witi ki sangana ya na ba témoignage na mais pasteur moko boy naza même atana ba audio na naza no pasteur wana bengi en coulisses aisi abindeko ozoboma kope ozoboma tika biloko ozosala ozobomela biso kope yebisanga so oza na poso ya donc oteya même ata na église na ngeza monene ata 20 000 $ to futa otika kopo ozobomela biso kope boye po ani tango ozoya donc obeta biloko wana biso donc tosalaka siko mosala ezokufa biso mosala ekufa biso kaka toliaka wana tala siko niveau ba voice nyonso eza so dans la balle donc oyoki so donc ba voice wana oyoki na mawa otala oyebi mosala nzambe ezokende wapi mosala nzambe ekomi ya bakope banégocier na okuna yaka kotonga na tosala spectacle ayepe afuti epe mboni ayepe basali pe spectacle iyo biloko na kabo lobanga te seke kosuka boye o mona biloko nyonso za spectacle finalité na yango solution mo ezwamaka yango na koyebiso eloko bato nyonso Jésus a lancé défi tala finalité na bango suka na bango soit babongola mitema suka na bango soit soki a exister kana kata kwa pana akufi
Toba apporte balancer ba défi tala sur finalité na ba. Basuka ndengeni. Donc c'est pour dire que tant on lancer un païen défi to mutakisi. Oui, c'est que boya Nathalie sa force nzambe ndenge prophète Élie a salaki atali si na force nzambe na oya bango bango be bataille ba oui en tout cas c'est lui ici vraiment a un dieu. Vous comprenez, il faut différence ça va créer mais tant on se retrouve mona que yo au lancer défi mais sous quand on mouton au lancer défi pas yé beaucoup tanipé au salipe bisala sala sous quand on mouton azongeli quand même copine azaka edingo tikala edingo oui ranson a bon qualité azaka oui ranson a tikala kana musique ne profane. Au bêta koto, oh wanazaka, suko yibsanga finalement moi sultan au bengi, et ça mon non événement. Et ça il est au monté salam. Merci, l'homme de Dieu, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Tous à quoi atterrir, mais est-ce que vous avez retenir que aujourd'hui que de Atik Aventure? Oui, Atik Aventure, exactement. Monto à ça aventure avec la télé. Ma baisse, et bon monto à ça aventure avec. Aventurier. So ngol ba neti ndeko pasteur aza aventurier. Aventurier eza moto azosala ba aventure comme si comédien asala ba aventure eza na bandenge so ndeko binga aventurier. Iwana epesa meli na ba téléspectateurs ba dona o définir en selon ba on a ba blo no se ndeba ba. Ça. Ezo ba zo na cadre ni. On est concerné. Mais nga na utiliser terme atika ba aventure c'est fini. Terme atika aventure. C'est quoi ça là? Aventure. Moto ça la aventure. Aventurier. C'est que quoi ça aventurer? Kasi te na lobi bo eza bon mo kasi. So do ça aventure, c'est aventure. Aventurier par la bien muta théâtre. Nyo soto eza bango na bango. Ba c'est les sous muta théâtre. Ba théâtre ba ça aventure. Bazo beta histoire moko on dit eza biloko solo mais nzo eza biloko côté sobe. À ce qui si bien à ça l'événement moi aventure à ça pour ce qu'on a bossé qui na bileki na moi. Donc en tout cas retirer. Non, le problème est que pour na bolingo na nzambe ba spectacle désolant on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. On a besoin que bateau aye penza bomoli mutema changer. Atiki penza ko. Bilo ça la ke. Papa Constant akanga l'église ya biloko. Po yo neti na age na okolo bya mukolo makamba bongo. Te na fingi mukolo te. Na manquer pe respect. Qualifié. Non, na manquer respect. Oui, qualification ce n'est que normal. Na mametali ba classe tant to banda ko tanga ba bi, on compare Mobutu à un léopard soit à un lion. Tant bazo comparer Mobutu dans un lion, c'est que bozo benga à lion. Et ça qualificatif. Au bino bo pesier. Et c'est de la même façon que ça les maradons du côté dont on a fini était. Na manqué peu respecter mais na sengika que ba aventure on a spectacle de zola. Tous allons pour ça. Merci, nous sommes arrivés à la fin le Libanayo conseil et puis analyse na yo clos na makambo etali. Mais pour na yo nani oyo akoki ko kende stade ya mbalo o ba chrétien ba koko voter akende. Bon, en tout cas maman nanga Tiffany ba biloko yo pona kolobela ba marabu na bango ke soki nani aleka na loba o biso nyonso donc to banda o chame mataku mutema ke amema Yesu na kata stade a décevoir pe biso. Asa loba maman na. Voilà maman bilala. Azo sa yo moite ke ndeko Roger Baka lelo komi mal vie. Ba omlo rendo luxaye porter disparu mandat de comparution boye. Pourquoi après ça qui fait ma conseil que oh zongza Yesu dans le stade en tout cas toi on a posé ça après la fin du compte ma déclaration de Roger Baka ça qui décide le lovine il y a les commis oh koto ba omlo rendo luxaye ba ça ba zonga tout ça et à cause ya ba biloko ba ndeko ba ça en tout cas pour na déterminer muto a roya prochainement au salaboy en tout cas dans on peut ça des chances dans 10 ans selon ngai na komona kendeko pa koki ko honorer biso maman akoki pe kotondisa acteur mais pe la présence ya nzambe ba kombo wana penza en tout cas na bombi na ngo pona boya lobi ba songzela la vidéo pour komisa ya gaza mutu malamu tala lelo to suki wa do est-ce que ba o pena ba oya ka pona bolimo na nzambe bosala musala ndenge sengeli pe ndenge nzamba za na besoin na stade wana bosala est-ce que papa Matusa mona ko pe otonisa stade lelo bon et makambo et là Bible vous dit chaque chose à son temps so tali même ata na Bible ils na ba temps ba roi ba renya nzambe ndim ta sala ba renya za pe na temps asukisa reine na bango mutula mutazaka na temps nzamba tshele so ni ka futa makambo asala ka wana lelo po esale masu bongo a moins que nzambo yo
à renouveler l'alliance dans la dernière minute et salami puis salami. Donc c'est pour dire que les alana les camerounais dans la temps non ba o dia ba leki ba sala ba succès o sengela ba sala ba leki ba o pe bazoya o sengela pe ba sala pona wolo ba lelo ba tout Samuel aya susa tondi sa stade beta biloko wana ba wana ezo dépendre ya profondeur ya ye dona nzambo sala et le wana suka numéro de téléphone Lilobalanga ya suki zaboye ba fidèles téléspectateurs nyonso bozolanda biso na monde entier partout place bozwami boye ba ke tozana moment moko ba turbulence eza trop et c'est un moment où soko zotala ndenge ezotambola au mona ke ba ligne prophétique je ba vraiment na volata nzoto na yango bo totala ba makambo eleki na ba Jeux olympiques en France et ba biloko wana nyonso tout c'est pour koyeba na ko blasphémer voire même attendre na kombo nzambe na kombo ya parole sainte biso ba chrétien to selaka et le message qu'a lancé le président Macron pour dire que la bête sera bientôt là et maintenant elle est déjà là donc c'est pour dire que nous sommes pendant un moment très difficile le Seigneur bino ba chrétien bo se ressaisir bo se laisser faire na kata ba distraction nyonso kuna bezi boy koto bezi boy baliki boy bobondela nde po bobatela foi na bino bobatela kondimo boza nango po Yesu kalate fo azonga. Donc c'est ça un peu le message que j'avais à vous lancer et na union sotetikali si vous voulez m'appeler au besoin appelez-moi sur plus 243 80 86 66 327 plus 243 80 86 66 327, c'est ça mon numéro de téléphone. Même si vous m'appelez sur WhatsApp, appel normal, je suis joignable. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve tout juste après. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi